Bon, bandeko, tosolola makambo ya voyage ya poto banzela oyo bien. À partir de 2023 oyo ti ba 2025 to 26. En tout cas, boyokanga attentivement tosolola banzela kitoko ya poto sans komona ba souffrance. Poto nyonso lingi. Bon, nakanisa awa bozomona nga oyo ezali epai nga nazalaka eza bunker. Bokanisa teke o eza na se, non, eza na likolo. Ata bozomona mapata eza na likolo. Eza bunker nde. Po bato bayebake na likolo bandako ezali. En tout cas, eya pasi. Même mbila, même taxi soko bengi akokoma ni awa. GPS ekolakisa ye na adresse. Mais sikoyo banomona ndako te. Bon, tokenda banzela poto. Soki navandaka na bunker mpo nalakisa bino makambo oyoyo bato ba bunker kaka balakisaka. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, message oyo makambo nazoloba eza pona tout le monde. Exception eza te. Eza te o nga nalingaka poto te. Na Afrique na nanga bien. Na Zaïre na bien. Na Angola naza bien. Na Brazzaville, na Ponto naza bien te. Eza pona mutu nyonso. Même olingo vanda non Afrique, foya na poto. De kokoya na poto ezali nécessaire. Eza penza nécessaire. Nakanisa olinga te, poto ezali nécessaire. Yango yondeko. Na oza na posa poto, na oza na posa te, foko ya poto, ata ovanda na Congo. Po mingi bolobaka boye. Awa na Congo, na Pont-Noir, na Brazza, na Angola, naza nanga bien. Poto na bandokende kaka, nazo zonga. Oui, tango lobaka poto bandokende. Ozo zonga. Okanisaka, tosalaka plan sobongi. Okomi na mbongo, siko ndeko ya voyager, pona nyonga misu. Oui, makanisi wana ebandi lelo te. Ebanda uta kala. Kala penza bandeko. Mais o nga nazoloba eza makanisi ya sika. Surtout nazolobela ba jeune kobanda na 16 ans. Ti ba 38 ans. Ba papa ba jeune to tchakaka âge. Kobanda na ba jeune na mikolo ti 38 ans. Donc 16 ans à 38 ans. Alors bandeko
boya poto sokolinga poto te oye ozongi soko ye ozongi tango ozobonga na Afrique oyebi deja poto donc nakobonga wana ekoyede yo okoma na poto ozala na vision mosusu na poto po soko ye osobongi eza différent soboni boyeba yango bokoyeba yango na jeune oyo aye poto azongi abandi odevelope na kati Afrique boketala mpe mama Kalunga aye poto ntango abongi azongi sololaka na bango okomona vraiment oyo ayaki poto avant azonga nsima bandi obonga na Congo akozala différent même na maloba même na motu par rapport oyo aye sa bongi asali famille ndenge nalobi mama Kalunga. Alors tozokende nalobela bino nzela poto ndenge bokokoya poto bandeko eloko ya liboso fo koyeba bino moko bokomisaka makambo difficile bino moko mpe lisusu bomonaka makambo ebele donc bino moko bomonaka makambo ebele bato mosusu bayebi yango bino boyebi yango te donc ndenge moninga asali bokanisaka yango wana ezosalama donc tosala neti balobi sikoyo ke frontière ya Amérique na Mexique batie barrage mbala moko bino tu bomoni ke bakengi barrage bakangi frontière donc na bato mayele na bato tu ide eza moko na information mpe bazoloba mais sikoyo so totali malamu Mexique na États-Unis ata batia ba clôture wana mais baza na frontière moko te donc toujours ya na frontière oyo bato bakokotaka mais bokoimagine wana te bokoimagine frontière ya mabele esuki kaka na oyo balakisi ya mai kutu bozokonte te donc eza deja mpo bocomprendre moke bato ndenge bafokalizaka so balinga voyage soki nazoloba bongo mpo nzela ya Turquie ntango bato babanda kokende ti sikoyo bakendeke bolobaka nzela etikalaka mpo na biso ya Turquie orke na moma oyo banda koloba banzela eza kaka ezalaki nango mpe ebele problème nde bolingi kodécouvrir te bolingi koyeba te mpa na bino eza kaka mpasi ondire ntango bokende ezwaka visa to ondire mpo na kovoyage eza décision ya motu moko boye non eza na baloi baambasade oyo ezalaka na bamboka na bino elaka mpo na nini sikoyo mpo na relation diplomatique non sikoyo baambasade ya mboka na bino oyo eza na poto ezalaka mpo na nini bozomona alors bolandanga mpenza bien bandeko banzela ya poto ezala mbala ebele nazo reconnaître mokolo mosusu nayaki na Angola na Luanda nazalaki na Luanda na 1996 tosololi na mutu wana akendeke Zimbabwe mais sikoyo alingi atinda mutu na poto atindi ye
toza kozala me azobomba azoloba na ngai te alobaki na nga ntango moto yango akekaka poto barefule ye sikoyo poto nini akendaki na mboka oyo Karine Mokonzi akendaki liboso na Russie na Moscou. Alors avoyageaki kuna sikoyo moto wana azoyebisanga babebisi au moins plus de donc plus te mais au moins $10,000 mponga nazali nazomona mpe moto barefule tomesana na bango mpe toza mpe bandeko na comprendre te ya voyageaka aza commerçant mwasi na mobali bafemme d'affaires bakendeki mpe Zimbabwe mais comment avec au moins 10,000 mpo bakende moto ake na Moscou azongi na kamwa nalobi na ye mais pourquoi pas okendeki Zimbabwe akemata na Zimbabwe akoya direct poto réponse alobaki na nga eza boye réponse ezalaki nzela nano efungwami te kote kuna nzela eza kaka boye to Afrique du Sud de mikolo mais circuit wana donc baexplication ebele mais ye akendeki Zimbabwe ayebani na bato na Zimbabwe alalaka mpe kuna asomi mpe biloko ye en tout cas moyen na continue kosolola ya te premièrement fo napesa respect a mokolo mpe ndeko na ngai alors natiki mais bon sikoyo nameki kotuna mpe bato batindikaka bagangi baza na baide na bango bapesaka na nde batindikaka bato donc namonaka baza focalize na likambo moko donc ndenge ezalaka kaka mode ndenge ezotwa na mode ya weston ya kabelo donc ndenge mpe bamemaka makambo wana mais bon na interese te sikoyo lokwa nga pene ya mwana poto sikoyo mingi bakanisaka ntango nga nayaka na mokanda nazongaka na mokanda orke nga nayaka na mokanda te nga mpe nakozwaka mokanda kuna nakoya nde bango baoya mpo nazonga poto mais bon soki nazoyebisa bango parce que ngai donc ntina kendeki Lwanda ntina zongaka poto en tout cas mpo nakosa bino te natikala kodepense $2,000 te donc nayaka mpenza ndenge moko nazwi kaka mokanda na bango naye poto donc neti moto aye sika nasala yango mbala moko te mbala mibale mpe te donc sikoyo bango bakamwisaka ngai mais okoloba mingi te mpo ekobota discussion bango baza bagangi bawana bazovoyage donc okotika makambo ekende ndenge bango balingi mpo oyo koloba bakomona ete tobeli liboma so mpo outi poto bakomona toujours outi liboma misusu bandimaka ngai ndenge nini ntango si nakei nakoti nabengi bango nalobi isi se mikili lobongo mpo bamoni nga ntango nasalaka démarche en plus ezwaka nga 1 mois te 2 mois te donc badémarche tout nasala ya voyage ezwanga moins de 1 mois naza na eloko te na bandi mbala moko mpe na moins cher naye poto donc rien du tout mpo place wana bakomprendaka baoyo nalobaka lokola moto aliboma te mpo nga mo nasalaka yango donc yango mpe naosola na bino sikoyo nga nazosala te mais nazolakisa bino ke poto eza toujours
na banzela ebele ya koya. Tolandaka témoignage ya Christelle Kabeya Mobutu. Alobaka nini? Akie Braza pour voyager. Balongwe. Pakie Maroc. Ba voyager. Makambo ezosimba te. Balongwe Maroc. Bakie Sénégal. Makambo ezosimba te. Balongwe Sénégal. Bazongi Maroc. Makambo ezosimba te. Balongwe Maroc. Bazongi Congo. Bato kutu bayebi teke bazongi Congo. Babombami mpona soni. Balongwe Congo na mobali na ye. Bakie sikoyo wapi? Zimbabwe. Tango bakomi na Zimbabwe, bazwi visa poto, bakiti na Grèce. Donc, bazwaki visa ya Grèce. To ya poto ya Belgique, mais bakitaki na Grèce. Avion bazwaki. Na Grèce, akutani na Glorolani. Po azalaki na visa na Schengen, ya Schengen. Bakomi na Grèce, babimi, bakutani na Gloria, balali na hotel, lobi nango bazwi avion, Belgique. Bakiti pe na Belgique, babimi. Alors bandeko. Siko soko tuni Christelle Kabeya Mobutu. Aoloba na bino. Soki tobandaki na Zimbabwe, nde tobebisi mbongo te. Donc, soki abandaki na Zimbabwe, nde abebisi mbongo te. Totali afilora. Tango ayaki poto, azalaki benza sirke azoya poto. Soki totuni afilora, to totuni mobali ne, Duki Kapaya akoloba. Soki alobi aloba na bino vérité, bokomona batan eyalaki ebele te. Voire même bokomona dépense ezalaki ya trop te. Kolandaka afilora alobi akendaki Dubai. À partir de Dubai nde échange akiti Allemagne. Donc tilelo afilora akoyebisa bino ba secret ndenge ezalaki te. Ngai mpe nakokoyeba deja ndenge ezalaki. Mais nakokoloba ngo pe te po eza YouTube. Nazolakisa deja kaka bato baya mpe baza na ba secret. Alors afilora so babetelaki lisolo yango complet na ndenge akokomela aninga kodute. À partir de Dubai nde azalaki na rien à perdre. Wana aza mobali na ye. Tomonaki Karine Mokonzi la baronne aye na Moscou à travers nani circuit bapesaki ekopesa na moko ya biso oyo équipe nationale Peggy Titan. Karine aye tomoni tolani na télévision awawa basali la baronne akoti Allemagne ayawa. Peggy Titan ye moko aya Moscou au moins 2 ou 3 fois. Mais Peggy Titan akowa okota koto te. Pourquoi? Ye moko ayebi. Mais Karine akoti. Et tant que bato ba na Moscou basoko okota te. Pourquoi? Parce que bango bazo imaginer que makambo eza boye mikolo oyo. Nzela eza ndenge nini mikolo oyo. Circuit eza ndenge nini. Misusu tout simplement mbongo. Totali pe sikoyo bato bazokende na Brésil mingi bakoti États-Unis. Nzela nini makolo. Sikoyo bato tu bazolanda nzela wana akomi na Brésil akontinue makolo. Sikoyo likambo mosusu akokamwa mingi bazokende pe Brésil akende makolo. Aza na mbongo ebele. Ndenge kaka bato bakende Turquie
baya nzela mai mingi bazala pe na mbongo ebele badepansa pe mbongo yango ebele orke yo oza na mbongo ebele pourkui okende Brésil okende makolo nakanisa so totali yango tokocomprendre donc eza un peu compliqué bandeko orke nzela Brésil bato bakende mpe baya poto awa en Europe na oyo bakende États-Unis mingi bakenda bazala na mbongo te bazala na fond te yango bakenda donc ntango oza na mbongo eza na moyen okende nzela États-Unis sanke okata zamba wana okende na makolo donc eza na bato bazolakisa yango meme na TikTok alongwe donc na 2 semaines à côté États-Unis na 1 semaine à côté États-Unis to akomi mpe bien asote bamboka mpo na nini mpo banzela eza ebele sikoyo mpe ndenge toza boye na Europe awa États-Unis na Canada eza na baloi oyo ezotinda sikoyo mpe bato bazoya ndenge nalobi bajeune à partir ya 16 ans 17 ans ti ba 38 ans bapapa oyo bakoli bavisa ya mosala ezopesama totali na Portugal bazopesa me okokamwa bato bakomi oloba non donc soki totali bato mpe bazoya moke mpo mingi bazodute nango bayebi ndenge baosala te mais entre temps eza na Congo Zaïre Congo Brazzaville Angola baagence ezali déjà à part baagence ezali ezosenga kaka te ovoyage à partir na mboka oyo oza nango okokodeplace surtout loka kokamwa mingi bazodevalorize mpe bapasseport na bango ate soki okomi na Kiba okomi na Panama passeport ya Angola yango mute na valeur passeport ya Zaïre ezanga valeur non même soki olongwe na mboka no par exemple okei na Botswana okei na Namibie kuna sikoyo ozwi visa ya mboka wana soki okomi kuna oza legal na mikolo wana na visa na tosengi résidence moko provisoire donc na bapays wana okozwa visa na baambassade ka oyo baboyi yo na mboka na bino to baboyi te me okoma kuna bazokomplike mpo bakokomplike yo na bato ambassade te me bakokomplike yo na n'importe quel fonctionnaire alingi oleka à travers gangi moko boye mpo tout d'abord na bamboka oyo eboyali bato moke batetaka passeport direct ye moko na babiro oyo etali makambo ya passeport non bopesaka toujours na motu moko ayebani na motu moko asalaka kuna bozo comprendre déjà donc baintermédiaire bazalaka kaka sikoyo na bamboka mosusu wana intermédiaire mpa kokozala mais intermédiaire wana azali mpo ayebi mboka mpo ayebi langi mambo ebele donc ozala na facilité ya kovoyage
Alors, vous êtes capable de voyager, vous avez visa, na bamboko okokenda ote. Ce que c'est facile, et un européen gratuit au moins cher. Ou bien passeport nabino, na mboka na visa kota ofele. Donc, au na opé. Mais yo la destination moko. Alors, bandeko, awa na poto Portugal, azo pesa ba visa pona batu bakoluka musala. Finland azo pesa ba visa pona batu oyo ya musala. Allemagne azo pesa ba visa pona betidia na batu oyo ya musala. Bokomona ngo vraiment net impossible. Mais ça impossible te eza penza réalité. Na Tchécoslovaquie bapesaka visa pona betidia. To bamboko na tangi siko na 2023 okozwa visa kaka nde koka bademarche toza na mutu bosana bademarche wana parce que eza très important. Bandeko kozwango na maseki te. Likambo etali voyage ezalaka nango diri te, ezalaka mpe bambongo ebelebele te. Kaka nde soko okomisango difficile ebimi mpe difficile. Soko omoni yango vraiment bon bobika modele botiaka nga naye modele botiaka te mpo ngai en tout cas banda nazala moke ntina mokolo lelo na na 57 ans namona voyage ya difficile te. Yango ntango nazala kozwa mbongo na nga soki naki Afrique nakobanga eloko te batutu okokangama kuna okosala boye mais non nakei soki nabi na kosala 3 mois nazongi ekokuta mpe ndako na nga nafuti mpe ndako na nga nalali ndenge nazala mokolo ndako mpe alobi to bavoisin me tomonaki yo te 3 mois okendaki wapi tokanisi ozwi likambo mpo moyeni aloba na bango te na voyage mpo bango mpe bayebi azalanga na mokanda te. Wana alobi nango te naki na bilanga nakenda kosala bilanga natali kaka bilanga esalamaka na periode wana soki ya raisin donc ya raisin soki ya malala nayaki na bilanga malala. Alors kuna ezalaka neti obungi okobimaka ti ntango bilanga ekosila ale oyo akondima ndimi oyo akondima te alobi mwana oyo aza kaka mwana oyo. Donc namona difficilité mpe nalandaka opinion ya bato ebele te nalandaka réalité mpo soki nalandaka opinion ya bato ebele alors nanga nazala neti bato wana ata bato basengani 1000 balobi yo tembe oyo atindikaka 30 000 personnes na mokolo to atindikaka 2 personnes to ye mpenza na aéroport bayebi ye aza na relation surtout relation ebangisaka. Alors nga kaka nakipaka te nga nayebi en tout cas mabelo esalama mpona biso nyonso mpe makambo nayebaka ntango nasalaka yango nalobaka ba pourquoi namiyokelaka nga moko te mpo ezofonctionne ete ngai nakanisa mpe baoyo batiaki tembe bandimi te bamisu bazwaka 6 mois mpo na kondima. Alors bandeko
bino pe ndenge na koloba na bino nzela ya poto ezali eza pe facile eza pe ya kofungwama ezali penza monene do mingi ti siko baotuna bato okende ngeni or ke ntango ngai nalobi na bino bobanda oluka meme na internet ekoma google afacilitaka makambo ebele youtube azofacilite so makambo ebele baadresse bainformation ya makambo ebele nyonso eza na facilité me bino te sikoyo bozomona yango difficile bino te sikoyo bozomona yango compliqué me bandeko koma ntina mokolo lelo bobanda omona yango compliqué bomona yango difficile surtout bolingi kosala ata pa te bolingi ata komeka te wana nde eza problème bolingi kolanda nzela moko neti sikoyo awa tirikisa neti tozoka yango mingi te soki bato bazobanga liwa to soki bato bazobanga makambo nayebi te ou bien bamipesi sikoyo na nzela ya Brésil or ke Brésil ezala banda kala ndenge nalobi bato bakende kuna mingi baza na mbongo te po a partir ya Brésil okokosala mpe mbongo okokokanga $2000 $5000 même $10,000 okokanga a partir ya Brésil kaka économie na courage na baaide oyo kozwa kuna me mingi baignoraka na bango yango balingi koyeba makambo kotuna pa bato eza très important nalobi te botunaka me mpo na kosala likambo ntango oningi osala likambo yeba wana ekomi likambo mosusu ekomi ndeko na nga likambo mosusu voyage ezalaka chere makasi te o ndenge ozoimagine koluka nzela moko te obebisi bambongo okondi obeli mayele suki okomi koprie makasi ondire bayebisi yo fin du monde lobi po bato baya nzela ya Turquie soki otali bango lelo na France na Belgique otuni bango na vi na yo opria makasi ka soki atangeli yo bepoka pria makasi na Turquie priere ekozanga te leka makasi na Grèce na kanisa bozo comprendre biso mpe topriaka nga mpe na priaka me na priaka ndenge moko ndenge na priaka parce ke nayebi mokili oyo eza ya biso nyonso eza na likambo moko te oyo ekozala difficile ekozala compliqué mpo zwa yango mpe ekozala na bacontretemps belakisi teke ya difficile neti bel et bien bato bakokoya ezokipe kaka te pour support ya Angola mpo ya Portugal non baportugais bafacilité balusofono pourquoi parce que balusofono balobaka portugais non donc
ntango baopesa contrat mosala baluzophone so baye donc mosala esengaka na langi ozoka mbala moko soki batie na cuisine ozoka mbala moko batie na bâtiment ozoka mbala moko mosala tout mais entre temps bazopesa mpe bapays mosusu luzofono batie bango na priorité eza neti yo oza na Belgique te oza na Europe oza na nationalité français oza na nationalité espagnol to portugais okesala na Belgique na kota baflama na moto awuti Hollande ye mpe na nationalité aye koluka mosala kota baflama donc moto awuti Hollande ye moto bakozwa na mosala liboso mpo flama yango wana kaka ezali Néderlandais ki Hollandais donc moto awuti Hollande alobaka deja langue ya baflama moto mpe awuti Allemagne Autriche to na Suisse na Zurich alobaka allemand so ake na Belgique kota bagermanophone balobaka allemand ye mpe azwa mosala mpo alobaka deja allemand mpo ntango ngai nakendeke na Belgique en tout cas nasololaka mpe na allemand na bato ebele surtout kota germanophone ata ngai nalobi na français mais soki bayebi ke na wuti Autriche elobaka allemand tosololaka na allemand bango baobanda voire même ntina bakote neti ya bavervier wana eza wallon mais lokola bato basalaka mpe na babiro wana bavandaka na germanophone mpo bavervier ekangami na germanophone mpo balobaka balema même badocteur na hôpital oyo nayalaki nasololaka mingi na allemand na français mpe me na allemand na français mpo bocomprendre alors bandeko nzela Portugal bel et bien moto akokoya surtout baage oyo nalobi kobanda na 16 ans 38 ans donc mwana 16 ans 17 ans visa mosala oui bakopesa koki mpe te mpo ozomona oza na 17 ans te bakopesa yo bana 17 ans basalaka na McDonald baza na misala basalaka awa na poto epekisami te basalaka alors ntango oza jeune donc oza deja moto oyo na likambo babengi mosala baza no posa oza deja na liste ya baimmigrant choisi mpo ntango bazoluka bato ya misala bazoluka ya liboso oza en bonne santé ya mibale oza jeune donc okokotisa mbongo ebele na mboka okosala mosala bien yango wana na bana 17 ans oui bel et bien bokosala démarche kaka ya classe te mpo ntango nalobi mwana 16 ans 17 ans akobaze na makambo ya classe oui classe mpe eza bien visa ya classe epesamaka mpe ezopesama visa mosala mpe ezopesama donc visa ya mosala eza mbala moko bénéfice ya yo na ya mboka oyo ozokende donc kokoma yo kokoma ntango obandi mosala yo ozobénéficie pays wana mpe ezobénéficie donc yango wana
visa mpo bapesa yo bakopesa yo visa ekokopesama a partir ya bato oyo baza mpe na misala na poto basaleli yo contrat okei ozwi visa bafacilité yo par exemple toloba boye neti ngai na poto awa botuna te mpo na nini nasali yango na bato ya famille na nga te non nasi namekaki deja moko natindeli na mbongo ya passeport ameli mbongo nde moko ya passeport yango wana ebongi naloba na bino mpo ntango mosusu bino famille na bino boza na bato utile oyo yanga bato utile mpe bayali me ba inutile bango nde baya pembeni na nga baza bato être humain ya inutile te me baza inutile mpo na ba décision ya vie na bango moko mpo na kobonga ya bango moko siko bino tosala boye neti ngai na poto nakokozwa avion nake na Portugal nalakisi photo na bakompani nalobi to na bakompani to na baentreprise to na baboutique to na barestaurant nalobi na bato wana to nake na Finlande to nake awa na Allemagne nalobi bajeune oyo ya mwasi ye ayebi mosala boye ya mobali yebi mosala boye to nalobi oyo ayebi ata mosala moko te mazali en bonne santé aza jeune soko ayawa nyonso bokolakise akokoka bino bobotala foto nango oyo video yango oyo so bosali ye contrat akoya akosala mpa na bino ngai na porte garant donc nakosine bapapier basaleli yo contrat mikandano ye ozwi vizo ye osali réservation na yo mpe otindi bapesi yo visa mpo soki na ambassade balobi na yo yaka na contrat ngo yaka mpe na biyo na voyage kokende kosomba biye te non mpo mingi mpe epesaka bino vertige mpo elekaka mbala ebele même une époque baoyo nga na voyage trop omona bazosenga motu substance bazosenga motu hotel oyo futi na poto kokoma okomona bazosenga motu billet pozwa visa biloko wana tu epo ozomona mpe bato bazosala yango mais or ke ntango basengi yo billet ezosenga te yo yaka na billet okokoya na réservation mpo réservation basalaka yango kaka te soki yosombi billet rien du tout nga awa nde naza boye nakokosala réservation sikoyo na 10 avion nasombi billet te alors yoza na poto soki motu no na Afrique ezokomplike to azomona ndenge akobanda te to bato wana mpe mpo basala réservation bato bayaka na porte bakomplike yo na poto osaleli réservation donc réservation sans billet bel et bien eza neti billet mpo kosomba billet omona jour wana visa ebimi te ekobima nsima okozongisa billet bapia yo ndamba mbongo to ntango mosusu mpe komplike billet mpe bazongisi te soki ezalaki na moins cher donc bandeko nzela ya poto bel et bien ezali ebele mpe ti sikoyo na moins cher bozala baagence mpe nalobi boluka baagence oyo eza crédible bato wana bakosalela bino makambo
to bino moko bokokosala kodeplace mpe na mboka oyo ozali oke na pays mosusu bakopesa visa ata na mboka no okende na ambassade ya France bapimeli visa mais soki oza na Botswana bakopesa yo koloba te baoyo baza kuna bazopesa bango te non yo ozwa passeport nokota kuna legal mikolo wana zala mpe kaka legal visa no ekosila rapidité baprolongeaka na pays wana to bakopesa résident provisoire sikoyo mikanda wana nde na kati ya ambassade ya n'importe quelle ambassade bakomona yo oza legal na kilegal oyo bamoni yo nango alors ezopesa poids mpo na yo kote mpo ozokende okozala legal mpo baambasade wana bayebi bien baétranger lokola yo ata eza mboka afrique na mboka afrique yango aza illégal ah oui bayebi mais sikoyo bamoni yo ye oza legal ekojoue role en plus babillet mpe ntango okosomba kuna na bapays wana baagence eza ebele okosomba mpe ya prix ya bien okotala mpe baprix donc okovoyage na bien neti nga soki nalobi na bino na 98 ntango na yawa nayaki na afrique na Luanda nazongi poto ouais 97 98 ok 98 97 ou bien 98 na okalkile après en tout cas bateau namoni ebele moto avoyagea na se ya 3500 namonaki te bagangi tunaki moto avoyageaki asengaki prix ya se ya 3500 aza te bazobenga ngo kutu moins cher me nga boni botuna nga nazongaki ndenge en plus nayaki nga moko te toyaki 2 personnes na moto namemaki donc voyage na nga kolongwa Luanda ti awa na poto badepense tout na 2 visa nazwaki oyo ya nga moko na mo namemaki biso mibale eleki $2000 te bokomona yango impossible meleki $2000 te meme tita tokomai na poto tovandi na biso mpe nsima nango moto namemaki narebisi bien okalikila so ekute combien banda tolongwaki toya alors ntango na explike kalikila tali na badetail nyonso ya mikei esambaki na Luanda ti tokebo tozongi toye poto mpo kolongwa Luanda ti poto tosalaki une semaine na ndambo parce que toki pays mosusu tovandi une semaine na ndambo mpo na kosomba so babillet toye alors billet poto na pays wana ezalaki au moins $600 sikoyo Luanda ti pays wana donc $300 na makambo te ebebiaki totie na bavisa tu nazwa donc ekoka 2000 te mpe nazalaki sire na okoka bon nasalaki kalikile ya 2000 te bokoloba nayali boko makasi non nasalaki kalikile ya kodepense 2000 na moto mais lokola kantango nalalaka toujours naza na bula ya sika oyo yanga moko bien sûr neti moto aza paranoïaque alors bule wana toyilaki ngai me bobanga te badutela kaka bato basengaka bazalaka kaka me ntango nasimbaka telefone nalobi isi se mikili makambo esili mpo nalobaka toujours bongo
mututu ayebinga tangu na zongaka poto awa banda nona nde en tout cas tangu na betaka telefone lettre na komanga ndenge mosusu mais telefone so na beti donc soki ekwei ata na ndako moto mosusu bakobengelanga moto mosusu eloko liboso nalobaka ici c'est mikili parce que nazalaka fier ndenge nabetaka mikili dada ndenge nakotaka banzela oyo eza impossible ndenge na traversa bafrontière Europe ntango ezala blende namona biloko tu pete po mpe eza pete ezosenga te bokomisango die bandeko bokonie kobule nga papa robo na kaboli na bino ntango nalobaka mokili oyo eza mpenza elengi bondimelaka ngai bondimelanga nayokaka elengi ata bino bokomona te oyo aza na elengi te mawe bobunda nango ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.